bokota na Info16 bokozwa information solo. Botala Info16, Botala Info16, Botala Info16. Sit Ivan Omboka. Sit Ivan. Hello, I'm Shayla Fonsu, originally from Angola. I'm here to talk about the Info6 website, which is an amazing that I would definitely recommend for you. If you are interested in fashion, shopping, politics, whatever, this website would be the perfect because it will give you like information about everything around all over the world. If you are a foreign student like me who is in England and from Angola and want to get more information about back home, please do so. The website will be down here. It's www.info6.com. Please do it now. I'll see you. Artiste nabiso azo kemba tolo bango sincèrement azo souffrir mais elo monga ke ko défendre ye musique est-ce que oyebike esengaka kisi musique ezala kisi mutu nyonso ayebike kwezenga lugedo lo salama ona kengi yukwezenga lugedo lo salama. Mbote na batu nyonso bazwi occasion to libaku ya Olanda biso lelo na Info16 naibike poto Amérique Europe plutôt Afrique boza osepela lelo to sale bino deuxième volume il y a mutu oyo aleki en tout cas tolo ba bien mutu oyo aleki en tout cas ezate ke toi contre en tout cas mais totali na talent boy en tout cas za na moi décrit na ya boaka et kanyi na ngishasa mais Patrick a aussi la biso banzembo kabose ayibi même cri na ye et komi ya kolembola wana eza ya Patrick lelo to bengisa ki spécialement pour aya a solola na biso a expliquer biso biloko oya sika auti ko sala poto bandana Patrick na pesi na mbote et pas frère Richard Madeka Zoen Kiambi mon ami na kati ya Paris na pesi mbote tozui Blaise Kondani masa na ngai ya bomwana na pesi mbote Noé Pacheco Pati Bayingando excellent pona koloba mingi te to poussa na malembe to sola déjà na invité na biso Patrick Oyo akangi internet ba jour oyo bonjour Patrick. Bonjour père. Patrick bato batala kiyo ba sepela na yo fort mais to comprendre te ndeni ni Patrick ba vielo rola lutumba simaro awabengisa en tout cas oyo yo leki na talent mais yo ba obengisa yo te pona nini eloko ba obengisa ngate nazala na téléphone mais téléphone ezwaki ndepana nazo senga na bato balandaki ngai o ba sepeli na nga pona sa l'émission to sala ka chaque temps na bango basombela ngai téléphone so bamoni basombeli nga téléphone ba yeko tika nde na studio aw bon ngana lobi boye batu tu basomba na bango téléphone ngana kosomba mais batu ba soutenir yo en tout cas bana poto eza mwa mawa jeune homme aza na talent makasi ana talent makasi mais ngana ko dona kosenga mutu moko vraiment azwa kaka charge ya rolatisa Patrick filmer Patrick banana se artiste na biso filmer pena banana se artiste na biso azo kemba tolo bango sincèrement azo souffrir mais elo monga ke ko défendre ye eza talent na ye nzamba pesi mungongo ya bien nzamba pesi ye ba talent o ba artiste mususu bazana ngote bon pona monopoliser parole te Patrick est-ce que toko beta mo eloko mo ya sika oyo utobi masiko yo ya sika bayoka bato balanda kiyote po eza na bato musu balanda kiyote ba o balanda kiyote ba sentir que oyebi boulot na yo pocho ezali ya kobeta eloko ya sika na yeli bino na kati ya bato bayoka kingai selo ne mission na nga ona salaki na makambo nyonso nazo sala na minitio na kosepela bato bolanda ngo bien po makambo nazo loba eza makambo ezo sala biso ba musicien ezo sala bato nyonso bazo sala misalo o tozo sala na Congo voilà toyoka eloko ngo. Mais avant de yo Patrick Valence depuis les États-Unis ya yo ya ngwana Doris Diagne hein na kati ya Atlanta na pesi yo mbote yo keloko
ke yanga ya Muna Kongo de betu mambwe mama he Wakele bakaga mukongwe kabwabugwe Lelu betu tubutu kidi Kongo di change Lelu betu tubutu kidi Kongo di change Bafumu biluwanga bakunji luwange Batu babisa lubyosu luwange Bamizise luwanga Mana de Panama manaka woya kuna kwangwe yendinge Meni mwana masine Yesagala kwama kuna masina Yokuma kwama biku kimbanseke ya ho ho Wanga batate mani monaga makwe Mutotanga pasi kuitsatsa yaye Mutotanga pasi kuitsatse Bantela lisansie Bantela gradia Mutangwa bagage Mutotanga bayayo ho ho Kakala yisalwe Yendi kakala ya biro kasalange Lelu muna kongwe Mutotange Bantela lisansie Mutotange Bantela gradia Mutotange Bantela desisi mama Mutotanga bantele tidia muluzingwe Watanga wamanese kuitsaza mambwe Wakuma kwandi bilokuta matiti bamfuda sanfran Bamfuda sanfran De Bamfuda desa Allez 3 Bamfuda 300 Allez 4 Bamfuda 400 Mama nangai Patrick Valencio Liliane Assoumani Yoga Yaba fumulu janga mogu bayaye Ya Andre Kimbute Yaya njama wa mambwe kuitsatse Ba pretre boswe kuitsatse Kuna Londre yaya ba pretre boswe Mbote na benwe bayaya Kinga muluzingulo mute yaye Mutu kazangi mbong Bantela mbola Kazangi mbongwe Bantela mbola Kazangi mituge Bantela mbola Kingange ya mbola pika kuma mutwe Kingange ya mbola pika kuma mutwe Bana luwanga kikongo Bana luwanga kiyake Luwanga beno bafumwe mani mona kwambe Yepazi kuitatu Idebi kwa pachele Ifuata kwa pachi yaye Kyadi ndinga Betu mizize tusala kuitate Mana tusalanga lotu kipa kubiba fumwe Lukibanga bibaleke Mbazi tobasunga bibana Bana lo sisa benu Yeba fumulu wange Ba pretre bilu wanga mambwe Iso sabatu bana batsunge Yoko yombongwe Mbongu zetu batwe Katana muke Patrick ngai tala ya boye Congo nani aloka bisoko tala ya boye ezokufa na nzela do na nzela Patrick ndenge aza boye azalaka obligé pona ko survivre na ye esengaka akende kobeta na ba terrasse do abeti musique na terrasse bapesi moi 1000 francs bapesi moi 2000 francs bandeko nanga o artiste munene te na ebite so bana poto bozo mona onga na omona to bo comprendre mamna oloba azana talent ebele aleki mutu na biso pena gitaka papa aleki ye mais bozo soutenir ye te bandeko nanga pardon bo soutenir ye soki lelo bopesi ye quelque chose à côté studio nga na ko accompagner na studio ya audio parce que awa tozali za studio mais eza vidéo mais studio ya audio asali album na ye
to sali pe ba fiche ayokani pe. Pourquoi pas voyager na mona ki frère moko akomela ki biso na Brésil que ceux qui Patrick akoki koya na Brésil. Ngana na l'art mais soza na l'art bengisa Patrick na Brésil. Ezala bien soza na mbongo bengisi Patrick na Brésil parce que pour ba biométrique e banda na ngo awa soki ba $180 wana pour grand biso vient na biso chez Kitundu. Alegi c'est moi mayele ya ochango 250 mais na mona ki la fois passée na landa ki plénière ba chaki yango 180. Patrick. Oui. Lelo oyo na mama musique tango talaka na bato basalaka musique net oyo salaka undima nani naka mwa musique oyo ya biso ya kimboka oya kimboka ko oya kimboka makambo na biso oyo ya musique ya kimboka na ndimaka moto aliboso ye moko le roi de la forêt po na ndimaka ye po nani ya bwaka kana ye bato te akomona mutu moboya zana art ya kolinga te art wana abwaka ngo akolinga yeba mutu azana art wana art na ye zandengeni doso lelo na compresso balobi ke okende na maison mère obetano na maison mère neti mwana to betaka wana komone nani bloc cadena voilà okosepela pe okutano maison mère nakosepela bo eza musala na ngai nakosepela bo eza don na nga o nzamba pesi ngai nasalela yango soki ndebe osalaka boye misala soki ozana don ya musala wana ata bato ba critiquer yo ndenge nini ata bato ebele ba seki yo mais yo moko nde ezala na ndikasi na musala na yo oyebi un jour nakozwa po nazalaka na likia po nazana voix o bayembaka ba musicien ebele o bayembaka ebele pe na mona pe ayembi boye nzembo ayebi ne eloko te Bati ko tala yo boye yo olege na yo Adolphe Dominguez te na leki yete te na voix ngazolo bana bilamba te na bilamba na mbongo aleki yo me na voix te na ba voix na leki na nga bango me na bango po bakoma na bango na mbongo yango mona ka ke ba leki ngai maso na tali voix na yo na o classé yo kaka ba niveau mona vient na ngai evoloko lai vient na pesi mbote pour kala mingi te fona réaliser clip na ye na pesi mbote me voix na yo eza suka ya rosarana te na roba notangelo ba chanteur oleki boto boy na biso polémique mais oleki belé bolelo oyo so tali net kaska songo obi kaska songo no na ebi bien ti place avanda bon na bato ba ebi kaska songo te oyo ayemba sisa bidimbo yende kaska songo tango yo talaka ye osanta ke aleki yo ou bien yo leki na mouvement ndenga betaka na ndenge ya yebani aleki ngande na koyebana po ya yebana mokili mobimba si ba yebi mesko na voix po na sala nini teste pa na ye tango a répéter na mbujimai kana na Pascal so komika na mbujimai na kota wana na sala teste pa na ye andimanga yambanga ndenge ba yambaka pe mutu mais eloko na boyaka na bandako tanga wana na bandi otanga nazana deuxième humanité ce qu'on a tali na niveau on a ça so na ke kota na mouvement mutu esimba te un peu na tanga na nokolisa nanu mayele na ngai na kati ya musala na nga oyo si na tangi nde na sisi sko nde na komoluka bato ba produire ngai nazoluka pena bato ba kosunga ngai to koma na étape wana Patrick est-ce que oyebi ke musique esenga kisi musala nyonso oyo tozopona oyo ezalaka nango ka bongo nga lobi musique est-ce que oyebi ke esengaka kisi musique ezalaka kisi ti mutu nyonso ayebi bon ça va bato nyonso baolanda yo so jo moko atie l'art na ye alobi Patrick nga alokoti studio na obeto ba concert oza prêt ya osimba kisi naza prêt ko bon donc Patrick aza prêt do bato bayebi makambo Patrick a signé bina makambo bato bayebi pena ke non ndule esengaka gwa Patrick aza prêt na gwa mais nga gwa na ngai kisi nangeza Jésus Christ de Nazareth do grand prêtre wa leki batu nyonso aleki bango to aleki tout mais Patrick aza na ye prêt mais Patrick ce qui lelo
Kaskasongo ayoki yo abengisi yo lisusu alobi bo lelo yo makambo classe sesila nango okobeta na ye okondima nakondima te. ondima te point nakondima te mpona nini aza na musicien abetaka mokili mobima bayebi ye me alingaka te baninga na nsima na ye babima neti soki oza na orchestre na ye ya kolinga ye moko ayembaka bandani bandeli ti na suka nga mpe nakondima bongo te mpo naza na tala na nga nakolinga Patrick frère Patrice pa yembaka bandeli ti na suka ka ye moko mais epekisa nango te bamisien na ye babima. Frère Patrice oyoki balbum na ye à part Mama Esther abetaka kelelo mais bandeli album ti na suka vocal ezalaka te. Ozomba est-ce que yo ko accompagner nano na modèle wana te pourtant na yo pe ezali te tango to salaka la musique nga naza na voix na yembaka tango nga na yembaka na ye na par exemple na mouvement na yo zwinga siko yo komisi nga net na vandaka na sima na talaka bien ndimaka ka nini choral omona teke na bebisi voix na nga. donc Patrick akoza na raison ya Willis Yonga vie na nga na ya kati na Paris wana ya Willis Yonga bientôt na Kinshasa petit na yo 16 mm azozela yo. Alors tokoyoka liso ate mo elo mo boy po sepelisa nani nabwaka nani te nabwaka nani Anderson Ndozi et puis Maj ba cameraman tout au bana kin pour l'instant cameraman moko aleki bango et puis image voilà to yokanan en tout cas eindi et comme mama hotelema awa eza lokola ato wana catch américain bakite pusani na mopanzi so akobina ezali to robina pe toleki singa et déranger Patrick abongisana no singa Monique na ebité o ekomi bataki pardon botika biso to sa boulot na biso na kimia to déranger binote bo bana rotake Patrick en pleine émission boye et à bientôt vraiment to bongisa guitare botala Patrick abongisa guitare donc guitare oyo tout comme boko sombele pe mususu ya sika guitare pena ya sika ezala nango ba côté kuna pe moi kama à cause de guitare ya bien donc guitare baby biso na kati vraiment émission de bilengo to linga to pe sabino to doser yango nano parce que guitare et baby bande konanga iboza na motema mawa guitare ezobe babiso en pleine émission so bosunga te seki na ebité bosunga ye bon pour na contact nde bozoka ka passer des fois ya obenga ye bobenga ngai Patrick magozo bongisa guitare autorisé babenga nga non soki babengi yo bosoloni mambo o zana ngo posa bango o bazana ngo posa po basolola na yo eloko nyonso balingi batindela nga batinda ngo epa na yo nga na koyo kozwa awa. En tout cas naza manager na ye ndenge ka papa Molière manager ki en tout cas ngape naza manager ya Patrick donc ozana posa otindela Patrick eloko numéro na ngeza obetika ka code mboka ya Willy Musheni code mboka 00243 89 ucheka ka 61 8 50 ozwi numéro ya tonton Mwinga 16 mm garçon sérieux so na mibenga ka sérieux ngaite mais mutu apesanga kombo wana mukolo mususu boye baye epika nde toloba mwana mobali zanga nyoso mwana mobali zanga no mituka zanga bandaku zanga ba voyage zanga bilamba zanga ba momia danger mais eza ne lo moko mwana mobali ozanga ngote
eza na eloko moko mwana mobali okoki kozanga yango te. Eloko yango eza nini? So bobengi nga na koexplike bino. Patrick, soki oza déjà prêt, tokoki okende tokolega do oyo eza baréalité ya bulo nde tokutanaka nango. Ameka guitare. Voilà. Si ça va, oui, si soto leka. Bandeko, teuti obongisa guitare na biso, mais nazo ko insister. Abonnez-vous sur Info 16. Info 16 na YouTube do okoti so yebite obeti kaka Info 16 na YouTube et bimelo wana okoti na kati ya logo na biso omona mopanzi bakomi abonné. Osabonné wana et kosala biso bien. Et puis nazo ko informer bino Info 16 et outi osala film ya sika. Nakata film wana boromona ba Dadi Kambala, boromona ba Ibutu, boromona ba Jolie Yasmine, boromona ba Liwa, boromona do ba artiste baza ebele o boromona ba vie na biso akima kala bungaka vie simize ba pakora ban banani tututu bokuta bango wana film na olobela eza na Info 16 Nzonzing. Dobetika ka na YouTube Info 16 Nzonzing. Osepeli pe o visiter site na biso obeti www.info16.com. www.info16.com. Tozongi na sujet du jour na biso si jango ezali tozo solola Patrick abete la biso banzembo oyo ezo sala dega na kin. Toleki Patrick. Maître Nelly Mwinga, Maître Roger Momboswe na Matadi, Boyo Kelokoyo. Mana ya mona kwa mamambe luwanga mambwe kyade dinga kadomeni wawe mana ya mona kuitate pazima bega kwa mbele umona ya yebi ya mapangu 20 umona mutu ya mapangu 30 baleki bayande una kiloka tire bagage mutuga gadi yelo bangwe Torosa et la biloko ba pas de danse bomona mna ba chorégraphie ya ba pas de danse nango ba danseuse a propre ba obina biloko yo toleka Chango bagage mundo tanga mama lelele mundo tanga kwande antela lisanje Yebantela doktere tango bagage mudo tanga foga kala yebiro yendiga salanga mama lelu kyaki mugongwe mudo tange bantela lisanje bantela gradia bantela desise bantela doktere mama wakuma kwande bilogo tamatiti bamfuda sanfra Bamfuda 100 francs. Allez deux. Bamfuda 10. Allez 3. Bamfuda 300. Allez 4. Bamfuda 400. Allez 5. Bamfuda 500. Angaye. Aho lubamba. Ma. Ningana de Azega Zanga Ye mame kinga yigwinda
So eloko boye basa elango chorégraphie. Est-ce que vous senti harmonie oyo kokota na kati ya mamango? Beta ma Yidilandi ngayibale yadi mama kuwa kwa menike yanga mama wanga meni yeke yaguma kwa kwe mama wanga meni yedila kuitate mambe ona victoire mambwe menike ye kuna ngabe mame mame yadi ololo yadi mambe ayaye chadi ndinga menike yaguma kwa kwe wanga manike ye wanga manindila mama kyajo yoyo yekongo mambwe ya kongo basi mindogo bana baba wowo esalinga pasi esali pasi ngai vraiment esali pasi na motema bandeko na ngai bosungela nga Patrick ekosala bien nzembo wana zoyemba aoloba nakala na Kinshasa ezalaka mutu soki otangi oza licencié oza gradué osala doctorat donc musala mbala mo emonani mais lelo ekoma licencié aolokota matiti yango oyoki to bano bakisake azwi matiti ake nango bapesi ye 100 francs azwi matiti mosusu bapesi ye 300 francs 400 francs mais Patrick aboyi kolokota matiti po ye anatala na ye aboyi kolokota matiti. En tout cas, Patrick, tozo kende na suka ya émission na biso. Soko kiko pesa banani mbote, soki ko senga epa nani basunga yo, na ebike bazo yoka yo sala yango. Vraiment na motema moko fungola pe na motema loba makambo ezo déranger yo bako sunga yo. Na pesi mbote na ngai epa le roi de la forêt. Na pesi lisusu nazomona ozopesa le roi de la forêt mbote trop azopesa logo te azopesa nge logo te to pesi mbote te azopesa logo te to pesi mbote te pesa batu msumbote bakosunga yo nelobela ba na pesi ba prêtre nyonso ya Kinshasa na o na yebi na ba o na yebi te na pesi bino mbote nyonso na general mais eloko nazosenga osunga leki na bino bana France bana Angola, bana Belgique, bana États-Unis, bana Londres, osunga petit na bino. Neti ya Willy Shonga, osunga pena petit na bino Patrick. Oboluka ka yango nde koti na kati ya musala. Vie jouer Kiambi, sunga pe lisusu petit na yo Patrick, azo sanga mambo ebele na kati ya muziki na ye. Ezo senga nazala na mbongo, nazala na mambo ebele, nazala na ba producteur. Nazala lisusu na place o ezake ngana zo travailler nazala lisusu mutu ya kotambola siège ya répétition o bazanango ba utaki kolongola bango esika wana yango azoluka mbongo azwa siège sotali Patrick Boye ozwa kaka rien mais sotali azana ba musicien azana batu oyo yazo ko encadrer alors to sengi na bino bandeko pardon to sengi na bino bosunga Patrick bobengie na numéro na ngai manager na ye eloko nyonso bokopesa pona Patrick tokoya pena na émission na Patrick tolakisi ke frère Mamboni frère Antoine mama Isabelle apesaki biso boye tokoya kolakisa yango mais Patrick tokomi na suka okobetela biso eloko ya suka poto clôturer mais mo pe okobeta pe nzembo ya Joyo boro ezo renye zenga loketo wana okobeta ngo pe na ndenge na yo tolanda nano betela biso zenga loketo kaya wera wana mena ndenga ki Patrick ça va osebeli boyo ka mwa zenga loketo mukena ndenge na ngai mena ndenga ya le roi de la forêt te menga nazo balola ndenge ya roi de la forêt te a osoli sa petite Patrick mabe
asengalugedulu salamambwe asengalugedulu salamambwe kuna kini yugwe sengalugedulu salamam kuna kengi yugwe sengalugedulu salamam. Pesi exercice c'est pas Patrick abetela biso zengaluketu oya wera son mena ndenge na ye mais ezana ba artiste mususu so pesi nzembo ya mutu a interpréter na ndenge na ye nazo biso exercice wana romona artiste akomiti na niveau alinga bukana lino ya suka alinga bukana ngome pona kondima ke Patrick aza vraiment talentueux boyoka zengaluketu version Patrick. Yimeni mama asengalugedulu zengamambwe kuna kengi yugwe zengalugedulu zalamambwe kuna kini yugwe zengalugedulu zalamambwe kuna Londre ya yengalugedulu zengamam kuna Budu yugwe zengalugedulu zalamam kuna Angola yugwe zengalugedulu zalamambwe. Mugabela maladi mambidi bidi ye munwe ewo mama pesa kuna pesa ale pesa kuna ale mama pesa kuna pesa asengalugedulu salamam amami sengalugedulu salamam. Patrick kata ndeko soki émission oyo esepelisi yo benga biso soki peut déranger bo moina yo benga biso otolobi soki eza ya babe bolimbisa biso po toza bato ba politicien kutu bolimbisa bango bo biso bolimbisa biso te bolimbisa biso émission komi na suka pona lelo to clôturer awa na sengi bino toujours bo s'abonner na Info 16 Nzonzing. Bomona ba théâtre ya kitoko, bomona ba film na ba gag qui ya bien. Après wana ndenge tozana Patrick awa. So botindeli Patrick biloko, so bosaleli mama malamu, tokoleka na même émission oyo na même chaîne. Toko lobela yango. Mutu ya motema malamu nyonso tokolobela ye. Na pesi mbote na Maître Nelly Mwinga, Maître Fiston Mbolifwe, Maître Roger Mombosweswe, Mareb Mwinga, Bonheur Mwinga, famille Mwinga Mobimba, famille Koka Mobimba, Epchikama, Rebecca, David Mombele, Bosco, Info 16, faut s'abonner pen Info 16, Info 16 Angola, Info 16 Luanda, Info 16 Paris, Info 16 Canada, pour Info 16 et à partout hein. Info 16 Londres, bah côté bah frère Richard Madega Bazalaka. Vous entendez? Info 16 Paris côté Zouen Kiambi Ali. Info 16 Kishasa, place Ngamoro Tonton Mouinga 16 mm garçon sérieux Azali. En tout cas, Bambo Tenabino, Tokutani na Mbala Yassima. Tchau. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Gostaria de vos convidar para subscreverem o canal www.info16.com. Nesse canal você vai encontrar muitas informações, qualquer informação que você quiser, política, música, moda, fashion, educação. Então subscrevam esse canal e fiquem em paz. Bokota na Info 16, bokozwa information a solo. Bokota na Info 16, bokozwa information a solo. Botala Info 16, Botala Info 16, Botala Info 16. Sit Ivan Omboka. Sit Ivan.